Bonjour, pe bonsoir, bande konanga lisolo ya Congo. Bos abonner massivement na YouTube na biso lisolo ya Congo. Numéro na biso est simple. +1 66 0 234 54 6D. Lelo papa na biso après avoir kotambola na États-Unis état par état ko parler kaka sur déboulonnement na sengaki na yambe na émission lelo nga na matière à déboulonnement lelo na kobimaka neti élève na kotika aloba nga na kovanda na sima na koma makambo ya na koloba ti mukolo Félix akolongwaka nde na kopasola matière ou soit na regarder matière on a ngapé na tangisa bana na ngai terme utilisé première fois na politique déboulonnement nulle part ailleurs à part Moutasala Rango le seul professeur Liaou alobaka je tourne ma kazak lelo l'unique et le seul président lobby déboulonnement na katia makambo etali politique par là trop lobanini ezali te toko yamba lelo na komi ko benge docteur en sciences politiques après plusieurs formations a komi docteur en sciences politiques toko yamba ndeko abiso Fiston Mweni akoya ko décortiquer déboulonnement. Mbote papa. Mbote papa Bobiba, tanto patron Lina. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Nayambi au papa. Nayoki. On parlait kaka sur déboulonnement. Lelo na kotike la yo esika. Ngana kovanda na sima. Nazwa kae. Nayoka. Thème déboulonnement. Au fungola. Au décortiquer, au socialiser la bande konanga ba congolais déboulonnement pour le peuple congolais sani akitisa motema ayeba pona nini Félix alobaki déboulonnement na katia États-Unis. Okay. Prenez place. Merci. En tout cas natiki au papa. Merci. Merci. Mbote peuple congolais. Mbote bande konanga ya Katanga au Katanga, mbote bande konanga ya Bandundu, Kasai, pourquoi pas netandonyo su ya Congo démocratique. Bisika bozali mbote belé bana ya Congo. Boyeba keno tozana bitumbate eza pe na mutozo bundisa mutute bitumba na biso ezali nde mboka. Mboka pe eza na kimia eza na problème te. Mais l'autre qui a le terme oyo, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, où il a utilisé le lobby déboulonner. Déboulonner est un terme purement mécanique. Et ça, qu'on a midi à 14h. Pour les mécaniciens, ils vont comprendre que, en tout cas, papa o le lopena a le biais logo esengele à loba. Terme mécanique qu'on a utilisé juste avant de déboulonner, il faut qu'ils aient boulon moko ezali boulonner. Qui veut dire boulon o ezako kangama. Et boulon wana ezako kangama, ceux qui moutou que zupan et sengeli ko déboulonango pour na ko changer pièce. Soto lingo fongo la boulon wana pour remplacer na mususu. Et un terme mécanique. Maintenant le président dans le lobby nako kende ko déboulonner système akala. Cela veut dire quoi? Cela veut dire alinga loba ete azo kende ko déverrouiller, azo kende ko longola système akala o ekende ki nako umela afongola ngo système dictatorial alongola makanisi nyoso mabe. Elinga loba nini? Avant kende ko déboulonner boulon esengelo zala na clé. Et tant que la clé clé ngomoko fongola te fo maboko ngomoko te fo temps et senga ka moi tant ngomoko muke peut permettre boulot ke fongwama et ata ceux qui boulot wana ke na ko fongwama te yeba ke e ko sengo zala na win ozimo mafuta muke
oche likolo ba filière ya boulon wana pona filière kende kufungwama soki pe boyi okozwa birin ngonga nini okoki ko utiliser birin ngongo moni ke non boulon wana lekolo na makasi ozwi birin ozwi na marteau obambi soki pe boyi oza na système mususu toza na ba baguette obeti ndambo ya matraque na boulon soki boulon ozwi obeti matraque ya soudire olekisi yango ntango ozwa birin obeti ekolongwa soki pe boyi toza pe na système asi okozwa si okokende kolekisa si lolenge sengeli kwak kwak kwak. Donc le président voulait dire quoi? Azana possibilité nyonso ya kokende ko déboulonner o ezali système akala. Même toi le gouverneur avait la Kinshasa. Ata ceux qui ba gouverneur bazozo na bango. Mais ya tout en tout cas, eza Vital Kamerhe que non c'est pour la première fois ba kende komona ba politicien, ba kende komona ba to peuple poni, ba kende kozala au service à peuple et non au service ya mabumu na bango. Vital Kamerhe l'avait bien dit. Ba kende kozala ba miumbu. Vital Kamerhe aza mwana musala nanga. Félix Antoine Tshisekedi aza mwana musala nanga. Parce que denge bazawana bazali ko réfléchir uniquement neni Congo ekende liboso. Et ceux qui Congo ekende liboso peut-être bana nanga ba ko vivre mieux plus que bango pour par ce temps Congo ekende liboso ba ko lemba déjà ba ko vanda na bakiti na bango. Voilà quand on était moi Vital Kamerhe, c'est déjà passé. Et maintenant il faut le président de la République a kende ko déboulonner o ezali système akala. Poto kota na kati système asika. Akende ko déverrouiller azwa clé na ye. Afungola boulon na filière moko na moko pona filière bimi mobimba na boulon pe bimi na mobimba. Système asika eke kozwama. À ce moment-là, Congo ko kende kozwa pa ya sika. Bongo okazu boulot eleki makasi. Tosala nini biso ba mécanicien ceux qui boulon eleki makasi a conformer mukolo mutuka ke boulon na yo oyo eleki makasi moyenga na fongola ngo ezote komi ko senga birin ceux qui na beti birin et ko bebe se filière ceux qui bebe se filière et ko senga na sala ba filière muswa sika poto koti sa boulon mususu malamu. Donc ceux qui boulon fongwamite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui le président. A kende ko utiliser les marteau na birin pour kende ko déboulonner. Ce qui en boyi a ko kende ko zo baguette a dessouder boulon. Ba mécanicien ba yebi yango ba soudeur ba yebi yango. Ke ba boulon musto salisa kuna na sous région to kende ba fongola boulon bona sabozo fonga mate ba zumba la mo baguette ba dessouder boulon longa toujours. Parce que Félix Tshisekedi déjà représenté l'État congolais. C'est lui le numéro 1 du Congo. C'est lui le président. Bako solo la bako vana balobi non boulon le gola makasi to ko déracinango, to ko déboulonango. En tout cas, peuple congolais, neli suko pese bino merci, nenge bozo disposer tana bino pour nokoka bémission na zotinde bino vraiment belé na kata YouTube. Bokende ko s'abonner makasi na chaîne Oyo. Bokende ko talango makasi bo like yango pour permettre te mwana mboka bobi batanto lina patron ameka pe komona que non ils a beaucoup suivi et permettre pour être bozo toujours ba nouvelle asika quand il y a un problème to kozanga te ko l'accebino izali busolo na kati ya politique continuer toujours. Merci beaucoup Bambote Belé na Linzaka Nike moi ça papa Bobi Bambote Belé na Betika Sana Bisika Zali Bambote Belé na peuple congolais na ba Congolais nous subana 4 Amérique. Bye.